yebisa force à lui. Et belé ba aussi force. Bon silika nini. Petit mutakala yo ko silika vraiment. Yo ko silika vraiment. Na silika mutakala na ba raison na nini. Yo vraiment il faut se parce que succès zate. Au sala ba piaka ba pesio force pas moyembi munene mboko. Il faut se pela. Hein? Même du petit odiku. Il faut se pela vraiment parce que ba pesio force na ba fa na yeba silika. Basiliki na ko interpréter ba chanson ya batu bo. Kokate to pesi force asiliki. To ça ni babo il faut to gagner temps. Magolo zomoni ba petit o ba tanga zonga classe. Faut ba zonga classe. Niveau la bien za sema kasi. Bozonga classe. Moi phrase munke bo mona ngo complication. Bino balazarien mawa fort bana falon baka boye bisape mokonzi na akata lolemo za kilo ko yemba te album mobimba fo makele na ok lokote to comprendre Golo somba na distraction ba le 16 tozana jobu le 11 tozana London donc somba bien merci na rumba ko yemba pour te déranger on a balance na ebike tout à l'heure aux la prestation. Et aux gens Kinshasa, pour te dire, aux gens Kinshasa. Mais on a zoka, oh, aux gens Grèce, oh, aux gens Wapi, tout ça. Oh. Oh, babi, yo, karami la Grèce, oh, qui t'a été mozan qui ça. Ah ouais? Ah ok, ça fait vraiment plaisir. Concert est à Rotary Club, hein? Concert privé. Donc, tout d'abord, on a salué toutes les occasions parce qu'on marque à travers le monde. Je suis bel et bien à Kinshasa. Oui. Mokolo groupe et le Mwaka. Oui. Europe pour Kinshasa. Oui. Mokolo marque à un vol laïé. Oui. Pour Azon à Kinshasa. Ok. Donc, tu as là différents vols orchestrés et quitta qui na Air France à 21h. Ngai moto na katakata moto na nzela ya mai ya makolo na kite kisasa na minuit na minuit 55 au kiti Kinshasa na kite na minuit 55 na kite Kinshasa air embouteillage la raté na kite air moko bena nzamba sala lokumu bata mikanda bazate embouteillage ezate d'ailleurs bisayo amuta we jezate lo bana mo phénomène soubi donc tranquille quoi je suis là encore et toujours. Ok. Alors, Marc Aouz, préparatif, il y a un concert, il y a Afrique du Sud et les Ghanais, Copperbox Arena. En tant que directeur artistique. Bon, préparatif, tout de suite au Bandaki, puisque toi, le soldat. Donc, le temps, mission déjà, c'est la mission accomplie. Il y a des missions, mission qui les a non accomplies, mais il y a aussi des missions. Il y a la chance, la bonne chance, la malchance. Oui. Après avoir la mission accomplie, il y a Jésus des nuances. Tout d'abord, tout ça, il y a un événement. Tant que tu as arena, toujours au Sotara, tout basali. Donc, c'est un événement, tout d'abord en Grèce. Tout en Grèce, c'était pour nous Loganzela et retraverser. Au côté à Paris, non, on avait un concert. Il y a mon nez, il y a droit, le mois de mars, il y a un concert pour de la femme. Il y a une ambassadrice Nabiso, il y a RDC na Grèce. C'est fait la guerre à travailler, on a artiste le plus sollicité. Sur l'Italie, année au Romona, les padres à Betty, bah, conseil, les collègues à la artiste, on va mettre à 500 concerts par année. Ok. C'est les gars, concert, on manque pas quand il va aller, il va mettre à la mort. Ok. Presque partout que bagabon to koti boy to bibi boy to ye boy afu dise to sillonner benza ro saranati. OK. La minute où to yebi to na gombe to beta concert mo à tout à l'heure autant bobenga ni so na balance. Donc eligolo bakeno tout ça marche bien avec Jésus de nuances donc tranquille les amis mais calmement sûrement et puis silencieusement. Ah merci. Rappelle-toi ceci, on se souviendra de toi de ce que tu as fait et non ce que toi tu penses faire. Frigola Sali bile na musique congolaise, lelo etikali ba souvenir na kati na biso. Eza lokwa Frigola tika 3 chansons mythiques na maison mère, mais lelo ba odi manzaka bazo kokosa bato. Et Frigola a commis histoire ya wenge musique à maison mère. Parce que bangonde ba fondango, bangonde ba yamba ba artiste mususu ba yana sima. Mais lelo, ba to maison mère ba zoli ba wanga na feri. Mais yango to ebisi bino ki
to se rappelera na eloko moto asali to se rappelera na eloko moto akanisa kosala te Ferregola lilo azana ba concert o abeti ye moko koleka batu ebele e Ferregola azana ba nzembo koleka wera son Ferregola ayemba moko ba chanson de bandeli tisuka azana centaines de chansons tandis que wera son azana même pas 10 chansons o yayembi ye moko azara toujours accompagné na bato c'est-à-dire que le bozo il a fait c'est parce que bon monde qui Ferregola il est talentueux azana talent Ferregola ne bandeli carrière na ye apona qui sans interdit Fali pour na qui droit chemin Fali pour pas qui droit chemin mais l'on a droit chemin à perdre musique na biso perdre repère Ferregola moto pona qui sans interdit bato to basika qui mais lelo Ferregola moto qui sans interdit ona yinda za valoriser musique na biso yinda même musique na biso place oyo ba kanakité parce que lelo ba concert tout faire à obeta en rien qui na ba chanson rumba abeti on ba featuring te abeti on ba chanson urbaine te abeti on ba chanson world te abeti on kaka na ba rumba odimba authentique parce que les premières chansons à Ferregola vita imana wenge ezana image eza structure o abeti na wango banze bo seben mais Ferregola siko ya na rumba odimba wana ya caché asika na kate wenge et puis caché on jusqu'à aujourd'hui nzimbo ya vita imana eza chanson présidentielle toutes les chansons président sur Afrique so bengi si fere bengi saka fere pona nzimo na ya vita imana bengi saka pona makambo belete ka pona caché wana tika parce que président wana bazani nyos baza dépasser 50 ans bazana plus de 50 ans d'âge alors nzimbo ya fere wana ezaba souvenir na bango donc bazala ba jeune yango blinga ka fere ko président africain mozomona à l'époque fallait à la Ferregola na télévision na partie nzimbo vita imana Ferregola roule na mutuka yayi nanu wana nani yazoa mutuka te fallait zara le côté zara pe misia ibanité alors tant bino bozuya le bino ba 2000 ba 2004 ba 2005 bozuya botia makelele boyibaki boyebi histoire musique congolaise parce que histoire ezara musique na biso na histoire nango il y a les gens qui l'ont écrit il y a les gens qui vont le lire biso tozalaka tango babandaka kokoma yango te mais tango babandaka kokoma yango biso tokuti nango tokontinue biso za bato ba trentaine biso lelo tokoma siko histoire à travers Fere parce que Ferregola za moto époque na biso Fali po za moto époque na biso biso za mikolo déjà toyoka bango tozokola et tokomi lelo na âge tokomi nango tozokontinue ko soutenir bango ndenge to soutenir bango c'est-à-dire que to commander histoire na bango to kuma histoire na bango na biso parce que c'est époque na biso sa génération na biso mais ce que bino ba o boza awate siko bo souffrir makasi bo sumbaye ya Fere ou rien le 16 mai Ferregola qui en Afrique du Sud akobeta concert acoustique pe na salon na beta ba concert acoustique Michael Jackson sa beta concert na salon Golden River le théâtre lyrique Ferregola pa kokita wana ko beta concert acoustique bobo santé Ferregola banzebo oyo abeta on acoustiquement banzebo roba amour illusoire banzebo roba regardez-moi banzebo roba légumes bazar banzebo bele banzebo roba mambana ni ba maboko pamba et bossi boyoka déjà version beta na 2012 na Paris et Ferregola roya c'est qu'on Afrique du Sud a robeta une nouvelle version où il y a tout aux ba symphonie ba guitare ba violon parce qu'il y a beta les choses ba violon mais cette fois c'est beta na symphonie a beta na violon a beta na guitare les sous a beta na guitare acoustique a beta na guitare solo beaucoup yoka siko symbiose faire au pesa les 16 mai en Afrique du Sud Ferregola rien bakana kiki ba okoma mais ba communauté bakanisa ki Ferregola okokate mais Ferregola qui déjà botaka point na vie à faire mais là Ferregola marqué histoire